nakanisi nasi na bwandi poso moko awa na mboka na bisu ya Kisangani bochika nanu makelele ba mama batata na komituna ka banda tangwa ngana salaki mwana muke lelo na kumi na 71 ans mais tango yo bakanga ki papa ngana salaki na mbula misato mais mbula misato yo ngana salaki na yango epesa kanga mwanda kisa mpwate na kwa kuyiba tina nini tata nangai bakanga kaye na ba cérémonie spirituelle ya papa ya solo participation na bisu izaraki ifoto zala esika papa avwandi mokolo mwana ndenge nzambe alingaki nde baya kokanga biso le 12 septembre 1921 tokangami ndenge bamemaki biso na Mbanza-Ngungu manso wana bosi boyibi ezali lisusu na ntina te nalobeli yango mundele akangaki papa mundele aokaki likambo moko oyo ezalaki munene na makambo manso oyo esalaka ye pasi po ate aoka wala kimbango azali koloba il faut bino bamundele bokende po ate mokili na bango batambolisi yango na mutu mwindo likambo munene ya 1921 le 30 juin 1960 tokomi indépendant papa kofi na le 12 octobre 1951 simana 30 ans simana 30 ans même pas nani na jelaki kaka 30 années nalobaki na bino mokolo mosusu awa papa azalaki na boloko na koko kubenga yango boloko na musuni na mulimu azalaka libre Yezu atikalaka 30 ans na kati na boloko ndenge nini na musuni azalaka libre kasi na mulimu atosaka ndenge baokanaka na tata na ye akokaka kobanda mosala te banda mokolo ya butami nde ya banda mosala ntango wana te ezalaki position divine muntu na mukili akokonongola yango te Yezu atikali 30 ans na kati na boloko ya mulimu pamba te esika moko te totangi na mokanda mobu moi nde tango oyo ale bamoni ye kuna akendaki na mboka boye akendaki te ajwilaki mokolo oyo ekokaki nde abandaki mosala mwa ye nsima na 30 ans papa Simoke Mbangu nalobi lisusu azalaka prisonnier ya musuni me na mulimu azalaka na ye libre mpo na nini azalaka libre biso ndenge totikalaki na mama nakobusanaka te pamba te ngai nakotaki na klasi nazalaki na l'âge de 15 ans nakoti na première année primaire mpo na nini nazalaki mutu na boloko etindamaka ngai na boma na ntina mosusu te mpo na lavage de cerveau lavage de cerveau ezali eloko nini pamba te bayibi malamu nde bana oyo ata ndele bakolanda matambi na bango
papa kulutu ndenge bino bosi boyebili mutu ade boso akendaki relege ezalaki papa kulutu ye bakangi ye esika moko na papa mais kotina mai na relégation ye akendaki na le 7 octobre 1921 tandis que papa atikalaka lisusu na mbanzangungu ezalaki likambo elaka nzambe asalaka likambo lokola biso bato te akamati papa kulutu atindi ye na boma ezali sika nini bakamati oyo abokolaka ye mama kinzembo batindi ye na boma ntina ezali papa alubaki na tata mfuma mbanza yo okutikala awa okubima soko mukete. Donc de 1921 jusqu'à tango yo papa mfuma mbanza soko napesi nzila tende ayawa na kisangani ya kuyana yete banda 1921 bisu yon so bakangi bisu sauf papa mfuma mbanza papa lubi yo kutikala sinziri na mama atosaki papa Simon Kimbangu mutu na boloko na Lubumbashi alekaki awa ndenge kolela na bino izalaka na bino mokolo mamisatu me na dati nini yakendaki kuna na Niangara bakendaki kokanga ye na dati nini ye akendaki kuna na Buta bakenda kosala ye makambo ndenge wana na dati nini ye akendaki même ce que tu taliba ici que nous sommes okoka papa Simon Kimbangu ayaki awa tosalaka ye boy batata na ba mama témoignage ambuta muto oyo azalaka na biso awa alobaki ete okisango ndenga inazali awa na kisangani malamu nde ya kotala ngai mais soko natali ye akomi mbuta muntu kasi ye azali na ngai ngani mokolo na ye ye azali mwana moke kasi ake kokutana na papa me ezalaki na mbola nini esikita mwana papa asi akotaki na boloko nene na Lubumbashi ubie na date nini na tambuli esika nyonso tu na kati na mokili mwa biso na ye bobe oyo eza kosalaka biso bafilme na kanisi esika nyonso tokei balobaki tosalaki papa na yo tobetaki ye mbata totiaki ye boye tosala me likambo nini wana ndenge mama wana na Lubutu na nzila ya Lubutu ye alobaki na ngai ete papa nazalaki mwasi kitoko me tango oyo Simon Kimbangu masuwa na ye makangami na Kokilativille oyo ibengami tango oyo Mbandaka masuwa ye kangami babengi batu na Mbandaka boyo kutala mubomi oyo alingaka koboma mukili mwa bino alingaki nde bomona mpasi ye wana boyo kutala mutu wana l'État apesi l'ordre moko oyo aza na courage ya kobeta Simon Kimbangu ya solo bango banso bakendaki ye mama wana ndenge mimona kende mutu oyo alingi ko privé biso bonheur na biso akei kulungula biloko ya mbila ezalaka na basende ebele atuni na mundele wana eske vraiment nakoko kubeta ndenge nalingi de beta ndenge yo lingi akamatika kabele eloko wana ya mbila oyo ezalaka pepe na nzete nango alungulilungi banzobe wana ale akamati papa sali boye wo elungi nyonso makila matangi ti poso oyo yonso lungwi papa atali ye alobi mama napesi yo merci okanisi likambo yo osali ezali kitoko nga nalinga kobebisa yo mokili nzambe atindi ngai mpo na yo kasi ndenge osali boyo okukufa noki te ti tokomonana na mboka na yo okukufa noki te mama wana seki mokolo oyo nakendaki na Lubutu nazalaki ngai moko te nazalaki na bapapa ya mbuya
tozalaki na batambula oyo na batata papa makusuli oyo ba tokutambalaka na bango totelemi esika wana mama wana ya kuyaka na nzete tangu akumi tangu amoni kaka bandi kolela nde ya solo ngai nabetaka yo na mbandaka yo opesaka ngai itumbu na kukufa te ti mokolo yo okumwana nga na mboka na ngai nakumi na mboka na ngai ngai oyo ya solo na beli mingi na kukufa kate metalala no muntu akusalisa ngai azali te nabutaki na ngai te yango wana papa na ye kusenga yo bolimbisi na lebi mama ngai te yo beteki papa ngai te alebi ezali kaka yo pamba te elungi na yo yango wana nga na monaki limisa ngai nazalaki mwasi ya ndumba nabuti te nazali na mawa mingi pamba te sikasiko na kumi na mbuka nga na kumi mpaka nazali na eloko kupesa yo te akamati un Zaïre kamata pamba te musala oyo namonisinaka yo mpasi yango esi ekomi mbuka na ngai nyonso tala bato bandimi engai mwaya kundima ezali te pamba te nabebisaki kasi nazali na eliki ete okulimbisa ngai esika nyonso tu tokei yezo bakangi ye baci ye na kuluzu esika moko na banani bamuyibi tokendaki mboka moko na bamutabobe tokomi na mboka wana balubi awa na mboka na biso tokangaki papa Simon Kimbangu mokolo wana bakangaka bamuyibi mibale tango bakangi Simon Kimbangu tokamati ye toci ye au milieu ya bamuyibi ngai bakobengaka nga nani bakobengaka nga nani ese bakomona moto aya kusenga bino mbongo na oyo nayibaki antukana kookisa bino soni te bango bakooka soni na bango oyo nyonso tu okolona yango wana nde okona kulungula namoni nano te moto aloni makemba akende kulungula nguba bomoni yango yango wana bamama na batata papa Simon Kimbangu abeleli il faut tomitambulisa biso moko muntu mwindu akokuma mundele e mundele akokuma muntu mwindu makanisi ebele matambulakana na mutu na bato lelo oyo tozali indépendant tozali kumitambulisa biso moko question na ngai ndenge bosi bomoni bafilme ebele bomoni oyo ya Moïse bomoni ya Adam et Ève bomoni yango soko bomoni te bomoni oyo ya Noé bafilme mosusu ezali lelo mosusu lobi mosusu na kamwenga moko mopona nini nakokutikala mikolo ebele boyo na Kisangani ya solo namoni nde ezali botongosi bamama batata muntu mwindu alongwa wapi bomonaki Adam bomonaki soko bomonaki te bomonaki mama Eve bomonaki soko bomonaki te bafilme wana tomemi yango po epesa bino mwa ide bomoni ndenge nyoka asalaki kana komeka mama ndenge mama akweyaki ndenge akwesaki mobanda ye bomoni bomonaki mpe tango oyo Kain abomaki ndeko na ye bomonaki soko bomonaki te Sodome et Gomorre bomoni soko bomoni te esika nyonso tu wana biso tosi tokumi muntu mwindu alongwa wapi nzambe alobi ete tosala mutu na lolenge na biso
nalobaki na mokolo tozalaki awa banda na bomwana na ngai nazalaki kooka nzambe akamati mabele ngai pia tangu wana ale soko na oke nzambe akamata ki mabele na kai pepe na mabele na kamati mabele na sali comparaison na musuni na ngai, c'est-à-dire conclusion na ngai zalaki toujours okay na kanisi ngai muntu mwindu muntu na salaki disumu soko mukili muzali komona kampasi lelo banyoka baza kujua swaka batu abomi pe mutu ba lion ba léopard ba tigre ba etc. biloko wadi bizali kubomaka muntu ezani tina na ngai mutu na salaka disumu pambate tawa na paradis terrestre avant que Adam na Eva basumuka nyoka ezala ndenge nini omonie okamete na maboko kuswa yote boke kokutana na lion kusala yidi kamute bokutana na léopard ubi nyama nini ekuswa yote ekubuma yote pana nini bazalaki na mibeko bomonaki tango Noe akotaki na nzaza na ye dikamongo kumi ndenge mususu ta mususu okuko kanisa me ndenge nini wana ye lion Noe abenyu yale bokota bango be mibale ndenge nzambe alubaki kamata mibale kotsa kuna banyama basusu bazalaki kuleka monene batwa biloko wana ezalaki disusu na ntina te poate bango babika kasi omoni lion akoti molongo na mobali na ye na mwasi na ye bake kota na nzaza okomona ba hipopotame bakoti na nzaza omoni ba tigre bakoti na nzaza bete kama nini wana bakuswa mutu te na kanisi bomona kapenda filme wana ntango basemeki babokilo bana ya Noe batuni tata bongo na biloko oyo bakuswa bisu tende nzambe alubi bakosala na bisu likamute ya solo bakoti kuna na masuwa te ntango oyo mpasi esilaki biloko yonso tu wana ebomaki mutu na kati na masuwa te pana nini likambo ezalaki kasi na biloko nyonso tu nzambe atindaki Noa nde bikota na kati na nzaza eloko moko na kookaka te nde ye bakotisaki na nzaza ye nani mbizi eske botangi yango nde mbizi akotaki na nzaza me mpwana nini ye atikalaka pamba te ye azali mokolo ya nini ye azalaka na ye na mai mpwani bagenda kulukula ye esika patatana bamama yo mondimi ya papa simo kimbangu zala esika wana mbisi azali ezali kubanga te soko mokili muyini yo ntina izali bati yonso boko kufungula mangumba wana kisangani meme 1000 bakotiola bango te kasi bakotiola nani yo kimbangiste osala katika mwambe nini osala katika munini muntu mwindu alongwa wapi kanisa kage sika wana muntu mwindu alongwa wapi batata na bamama nalubaki ngai nakubanga kamingi soko na kamati mikro na bandi kuluba lukula chaku muntu mwindu alongwa wapi na jungilili kama nalubaki soko na okiete nzambe akamati mabele na kati na mabele ya ingili banda bo mwana na ngai kambwana yi la mukili mutikala kama mukende babo mangai kana mukolowana alibili kama nini ngai muntu mwindu nde nazalaki Adam Eve batu baseki bacholi kasi sikasikawa bango nyonso bandimi ya solo Adam Eve bazalaki muntu mwindu kasi tangu nalubaki yango batina mayele wana basali bakalasi ya bandenge na ndenge tango bandimi ya solo muntu mwindu nde Adam et Eve. Donc le berceau de l'humanité ezali nani ngai muntu mwindu kasi lelo pana nini nazali zoba
mayela mazana ngai na moni wa ndenge biloko baza kutamula sawa ya solo ye na tinda kai na putu akai ko yekola biloko ye bobe na tinde na putu bakai ko yekola kasi soko yango eloko moko ikasewa na sengi bango eske na kutuna bango eske ko bongisa mutabobe eske ko bongisa ngai eloko oyo soko yango ikase pesa réponse di oyo aboye ko pesa le chef spirituel mot ye awoke de kaman buke gulu ba de kamongo no mokonji me ngai na ko pesa ye motete même soko mokonji alubi na ko pesa ye motete ngai te aribi na ngai mutamuntu yo ozali malamu te biloko na ngai oyo la lataka soko nga na pesa yo mote makasi na ngai masini nga na lubi moninga biloko nini o lataka ya solo ye soko alati biloko na kupesa nga mote te kasi soko alati yango te papa aye kuyamba ngai penza mokolo mosusu na kota na ngai yawa na kisangani nazalaka koleka na ngai na lungwa na lubutu kasi asenge papa eske tuko kumonana na kumakiti na ndako na ye alibi papa tangu nazalaka ya wana nde lokono bantu bakoyiba batata ba mama ye au moins azalaki sincère be bato mosusu babengi ngai nani grand franc-maçon grand magicien grand rosicrucien grand féticheur bien grand sorcier kasi moko te na bato wana bakolinga ngai nasalaka mabe nini yo kimbangise osalaka na yo mabe na mutu te okutumbula mwana moke te okulungwa okenda ndako na yo kasi bato bamoni olati vert blanc boni bakolinga yo ozane eloko oyo olati yaya bato bamoni boyo obebisi biloko na bango bato minene oyo soko bamoni ngai kaka ai mitima na bango ekumi mabe kasi nafingaka mutu te nakofingaka nakokendaka na ndako ya mutu te bamama batata banda na ye awa nakoti na kati na mission nabimi na ngai libanda te kasi soko na tourne ledo babengi ngai nani moyibi surtout ndenge balobaki ye bakanga ngai na putu pamba te atekaki diamba ou bien chambre ou bien bangi dikambango kopesaka réaction ya solo bamama batata ngai nakoko kumema biloko wana te nayibi yango mpe meme makasi nango soko bazalaka ndenge nini te kasi ezalaki bandeko na biso bato mosusu wana bango balobaki ye akokana na Angola yaya bakeye kopesa sango kuna na baninga na bango oyo baokanaka lokola bango bazali bato ya sécurité bapesi bango sango soko diange na ye kuna aye na bunduki bapesi ye poate akenda kubuma mokonzi ya Angola ube akenda kuchila mubulu na Angola donc bo fouiller valise na ye batata ba mama ngai na memba nga valise te valise ya mama oui to kumi na le 29 décembre na samza utazali na mubo eleki le 29 décembre to kumi na Luanda bato na biso baye koyamba biso na esengo bake kochia biso na salon d'honneur ndenge tovandaka bato na biso bavandi wana bake kosala démarche mpona kobimisa biloko tomemaki pamba te bango baliaka mingi communauté ntongo tomemaki mwa mai ebele bien ntango tovandi na salon d'honneur tojili mwa ntango molai nazali komona kaka basoda bakoleka bato ba sécurité baza koleka kasi likamu nini kasi balubi na nga mpe likamu te nga mpe na mama mpia te tovanda biso kaka bien bele ntango tomoni ete ntango ezali ko me likamu nini oyo balubi bafuye biloko na yo pamba te omemaki bunduki ngai na moto aye ofuye biloko nde bazali ko ngana lobi il n'y a pas de problème
bafungola basanduku na bavalisi otomemi na biloko nyonso tu malamu de batala bango nyonso batata biselenge tozalaki na batata nkimo bango nyonso tu batu wana bazali wana ale bandi kufungula bafunguli ndenge tolobaka na Kikongo na mboka wana ezalaka bato nkama 15 bakolinga yo 15 bakoyina yo kukamwa tangu muntu mususu aoki bazali kufuye bavalize ya papa ya solo be ya solo ake kutala mena mutu atindi bino président atindi président de sentence alobi il faut bafouiller valise ya papa na bato nyonso tu pamba te tokokisa nde bamemeni biso bunduki président Mobutu apesi po ate aboma ngai bato wana balobi papa mutu alape mais bino boyibi nanu mutu wa ndenge wana te mutu wana azali mutu na mobulu te mais likambo bino bosali est ce que vraiment ye président mutatindi ye mutatindi ale ye mpe ake kuluba na tata moko ye azali membre du comité central ya Luanda tango aoki alubi papa nani papa diangenda sona minas wi bazali kufuye biloko na ye wi na mutatindi président akamati telefone président est ce que yo mutotindi batu kuna na aéroport bakona kufuye biloko ya papa diangenda papa diangenda ye asia ye baza kufuye biloko na banani il paraîtrait yo mutotindi batu ngai muntu wana soko 10 na Angola tokuzalaka na la paix esikatsiko baye kufuye biloko kanga basoda nyonso tu wana na batu ya sécurité nyonso tu kanga bango baluba na ngai nani mutu atindi bango ya solo tango tovandi tomoni basoda bavandi kukimaka tika munini mobulu eminence bimana yo pardon limbisa biso mais tika munini pani tovandi tango molai boye papa ezali secret vraiment limbisa biso makamasala bisikatikawa mais makamunini wana ntango bafuyi biloko sikatikawa président pesi lord bakanga basoda yotu mingi basi bakanga mi deja kuna ebiye batata na ba mama tokumaki na ndako izalaki na 0 heure c'est-à-dire komi na mission na biso na golf kuna na Luanda pamba teta na mission na biso kitoko munene bazali kusala mpe ba studio ndenge bino bosali yawa ebiye tokumi kuna na tongo totala batu na leta baye éminence vraiment toki soni mais batu wana malamu nde baluba na biso nani mutapesaki bango message wana bake kolubela nkombo ya président na makambo bisoto boyi président si ayibi yo président na biso si ayibi yo zali mutu na mobulu te ndenge ni bayo masangwa ndenge wana batu wana na tikaki na boloko na tika bango banda le 30 janvier ngana longaki na Luanda to tikaki batu wana na boloko président lubi bako tikala na boloko ti bako lakisa batu wana ti mokoloma lelo na tuni tata wana ni représentant na biso alubi batu wana bazalaka na boloko ti na mokoloma lelo esala kanga pasi na linga kateni muninga mwana pasi mpana tina na ngai kasi bazali na boloko pwana nini oyo oloni yango wana peko kuno kulongula oloni anana kaka oloni loko mususu wana oloni wana peko bimaka ezalaka boyete yango na ba mama na batata ngai nako kisabinu soni te boko mwana ngana na kota na ndako na mutu te soko na le très bien na le na ngai te na vandi na ngai même na mon koto 87 na vandaka na vandi na ndako na ngai ya mabe wana na lingaka kulungwa na ndako na ngai te ndako yango na kote yango depuis le 23 décembre 1953 na vandi na ngai na ndako na ngai wana ekasi ba jeune na kisasa c'est-à-dire lobi lokola na kende kite bazali na mawa pamba te balinga kende lobi babo mandako na ngai batungila ngai ndako mususu menga na moni nazala ngai pauvre bagala kutungila ngai disusu ndako batu bakona kuluba disusu yo papa muyibi otali ndako baye kutungila ndako kitoko kasi bana balubi oye koya ya donc tango mususu bo kende baza kutungila ngai ndako na kisasa ezali groupe ya bato
groupe ya bato même ba protestant tango bamona ki baleki na ndako na ngai batali batolo balobi nzambe mawa bake kongala na bato bali nguma na bisu bango na bapandi wana mais bino vraiment tata muto kusala bino musala ndenge boyi olie bo renouveler même toiture na ndako na ye bosumba manzanza pate bobongesa ndako na ye bino boza kutika ye kaka na ndako ndenge wana eh bien bakendaki kusumba 250 tolo baya kupesa ngai esala ngai pasi nalubi vraiment ezali mposa na bana batungilanga ndako kansi nga moko na kulinga katende olungola kabele manzanza wana mazali kuna likolo na ndako na yo otia oyo ya biso lelo oyo toza kolobana badirija balubi papa il faut ndako bajeteki il faut ndako koreki ndako batata nyonso tweri ngumba lelo ndenge bamonaki nga lobi te vraiment bazali na kolela pamba te bango nyonso basangani na matete po ate basumbelanga ndako kasi bato wana bayini na ngai bakana koluba mbongo wana yibaki yango wana bandi kotungela ndako te wana ezali nini joie yango na kimbangise kubanga na yote mutu mwindo alongo wapi yo ozali base lelo tozali na ndingisa boko yiba yango kaka ta boko kaka message bien bino moko bobongisa batata représentant basi bayibi ndenge otosi tokanisi tokobongisela likambo wana muntu mwindu donc nde azali base ya mutu nyonso to azali wana kati na mokili mondele yo mutu butaka ye oyo ya jaune yo mutu buti ye oyo ya rouge yo mutu buti ye na tambuli na mokili mobimba muntu mwindu aleki komona pasi baprofete nyonso tu ya mokili nalobaki na bino yango bayaki na ndako en présence na mutu oyo pamba te ye avandi na ngai ntango nyonso na kovandaka na ndako na soko minuit ou bien 2 heures du matin ye azali kaka na ndako soko nga na koti na chambre te mokolo wana toyambaki baprofete ya mokili baafricain te bamundele na bamundele na bato jaune na bato rouge na bamundele bazalaki 32 toko misato na mibale bayaki kokotela ngai na butu na lopango zalaki 20 heures tozalaki mpe na réunion ya fete na ngai na yembuta bobe na maître mbungu na bena tozalaki kobongisa programme ya fete ezalaki na biso bango bayaki na butu wana bapesanga message te kasi likambo bango bayelaka koloba na ngai nde kasi yo mutu mwindo ozalaka na prisonnier pendant 4400 ans sikasika wa boloko na yo esili batata bamama muntu mwindu azalaki na boloko 4400 ans ezalaki na ntina nini bango bazalaki na retraite bango nyonso basanganaki bakendaki retraite na mokili moko kuna bamonaki mutu moko akendaki monanaka na bango na montagne ye mutu atindaki bango bokenda komona na liangenda analobi ngai mutu pamba ngai nafusa bongo nde boye na epai ya solo nzambe atindi biso epai na yo me mpona nini nde ntango oyo nzambe abongoli miso na ye epai na bino boloko na bino esi esili muntu mwindu ojungi na esika na yo mukana manzambe muzali awa papa sumbe sokoza kulala te yakana na mukana na yo tojungila nano totangaki mokolo wana pamba te ezali na pasi lelo biso nyonso ya kuluka po ate mokili wana ekoma indépendant ndenge biso ozali kasi soko okumi na afrique du sud okenda kokutana baaviateur ya muntu mwindu bazali badocteur ya muntu mwindu bazali baingénieur batu mwindu bazali kasi nde mauvais traitement awa na kati na mokili mwa biso avant de tojoye indépendance tozalaki na baingénieur ya batu mwindu mingi te tozalaki mpe na baaviateur te tozalaki mpe na baofficier te lelo otala soda akomi officier
mais avant l'indépendance baofficier bazalaki te lelo oyo tokumi bato minene kuna na Australie nalobaki na bino yango le 12 mai 1980 à 7h15 du matin tokomaki na Australie nga nazalaki kokanisa mokili wana ezalaka mokili ya bamondele or ke ezali mokili mwa yo d'ailleurs bino wana kisangani nzambe apesi bino tente moko ya monene ya ndenge mosusu bino nyonso bozali pembe nga nazali mwindu mais soko nakumi na Australie ngai bakomona ngai nazali pembe batu wana bazali kuna bazali solo mwindu kasi soko tali suki na ye asali kaka boye suki jungi sima elungi na bango ya batu mwindu ngai mokolo wana ya solo ndenge nalobaki nalelaka na ngai bembe te kasi mokolo wana namona batu wana nalelaki ntango tokumi na avion na 7h15 nabusanaka te le 12 mai 1980 ezali mosika te 80 lelo ezali 88 tokiti na avion tokeye na salle d'attente po ate tobongisa formalité d'usage ndenge esalamaka okei na mokili mabaninga il faut o remplir bapapier na bango tokei liboso ntango tokumi totelami nalingi kopesa natali bato mine bazalaki mwana mwasi moko bamibali misato me otala bato wana balati elamba oyo bankoko na biso bazala kolata awa ya mwindo ndenge oyo bato boloko balataka bazalaki kolata ntango oyo lisusu te me na ntango na biso moto ya boloko nyonso tu ifo balata ye elamba ya mwindo namoni basapato balataka ya mwindo bashosete ya mwindo mwa kiloti ya mwindo mwa bluze moke ya mwindo bango nyonso tu mwana mwasi robe ya mwindo me ntango bamoni ngai balobi est-ce que yo mundu ozali mwana papa simoki mbangu alobi ezali ngai alobi ce n'est pas possible batali ngai balobi te yo ozali lisusu mwana moke ngai obenga mwana moke ntango wana nazalaki na 62 ans obenga mwana moke mbe yo ozali mwana moke okoki kozala mwana tata simoki mbangu te soko okomaki mpaka wana nde tondimi analobi ngai oyo ngai suka na mwana obutami na dati nini napesi dati nabutami nkumu na yo napesi dia ngenda kontima ex Joseph bon bobutamaka bana boni tobutamaka bana misato oyo ya liboso nani nalobi kisolokele lokelo Daniel ex Daniel Charles batali ezali Jésus oyo ya mibale dialungana kianganisa ex Salomon batali esolo mama na yo mama mwilu Marie pamba te yasi akufaka na ye donc azali su na ntina na biso te nde alongola prénom na ye ntango balobi nzambe tomoni nde yo ozali mwana moke kasi yo ndimi kaka ndo yo ozali mwana papa simo ngai nazali suka na bana papa simoki mbangu bandimi te nakamati passeport na pesi kasi ntango batali passeport c'est incomplet bon sikasika na kokanga bino bolemisa ngai naza koluka eloko na poche na ngai bon baoyo bazali na carte d'identité na bango awa nakisangani bolakisa bandimi ya papa simoki mbangu baoyo bazali na carte d'identité na bango bolakisa carte na bino baoyo bozali na carte na bino bolakise makambo c'est-à-dire mingi tumemi carte te batata na bamama ndenge yango ezalaka keloko pamba carte d'identité mutu ntango baflama soko obimi kuna na libanda bachi mutambo na bango kuna mutu soto olakisa carte soko olakisa carte bakangi yo ngai esika nyonso na kokenda naza na buku na ngai
nungo wana ndako na ngai na yawa na kama tabuku na chia na posh pana ni nabutoka ngai na zana mission na biso zebo ite kasi na zali na buku na ngai ntina izali yo mundi me papa Simon Kimbangu kama taka carte na yo mukolo mususu bokuyiba carte wana soko izango izali ndenge nini o kuku kuzala mundi mi ndenge nini kasi soko ozana carte na yo yo moni ete oye zaleka ka papier pamba otia ko nanda ko na yo kufuta ndenge yango sengilite ozana pasi kama ta livre d'identité na yo ngai esika nyonso tu meme na kati na ndako na ngai livre d'identité na ngai zana poche ntina izali ezaleka ke loko pamba kasi na ngai zana ntina ya musuni kakate kasi surtout ya mulimu ebe tango na pesi bango livre carte d'identité na ngai sika basi ba pesi ba carte mususu na ibite seko binu bosu boju yango bosu boju nanu te biso sito ju ba carte d'identité ya ndenge mususu kasi ngai yonso tumi bale ezali na ngai oyo buku na ngai na Joaki mokolo na kotaki kalasi na le 17 février 1934 carte na ngai ezali na ndako mwasi na ngai kutuna kasi oyo yakala usala ngo nini ngana tika yango ezali souvenir yangai ezali na laksi na batu wana kuna na Australie tango batali ale baleli pamba tu bamoni diangenda kuntima ex Joseph tata Simon Kimbangu mama Mwilu batu wana baleli abe tango baleli vraiment ngai pesinga mawa na pesi bango moto babo yake esikasika babande kolela dikamunini tango baye kutuna ngai eske mpe bisu nzame mutasala kabiswe balubi mpane botuna ngai question boy bango balubi oyo ezali mukili mwangai ngai mutu mwindu ne mukolo na mukili oyo Australie o kaka Australie mukili oyo ezali ngai ba pesinga historique balubi était il y a 200 ans le 12 mai 1980. Il y a 200 ans, biso batu mwindi tuzalaki 14 millions. Ba mondele bayaki kulakisa biso civilisation na bango bazalaki 200. Lelo biso batu mwindi totikali moins de 300. Bango ba mondele bakumi 16 millions. Esika na biso wapi? Yango na tutuni est-ce que nzambe mutasala kabiso malgré on bina biso nzambe mutasala kabiso e bongo binu papa Simon Kimbangu binu bokanisaka azareka buto na binu kuna na Afrika e bongo biso koko na biso zani kolonali e bien bantango ba leli vraiment maluba na bango ezalaka tellement profonde ngai moko na kamati muswana bando kolela maman Mfumalongo tele mobile na ya lele ai yempe pas moyen et directeur de cabinet ngai ben entango yeko kutuka si papa zero kulela ba mundele yosu bazala ka kirie rien de bon otala kana ba image batu ba bokola kabisa na catholique otala image o bazala kula kisabisu to zala ka kuseka kaka membe batu minene soko balaxi yo image Satan muntu mwindo Ange Michel Mundele na ibite soko batu musobo mona piangote oyo babokola kabisa na katolika ntuka na ibite soko mona kiangote ezana tango oyo mena tango na kala balakisa lisu fe mais il faut balakisa yene muntu mwindo na manzongo milayi ezabote ebe nanda kwa papa shinoda yango nde maji soko bomona kiyo pana ntina wana pamba tena kutaka ikabaka te image miri mobimba nanda kuna ye tozalaka pena ye mutamutu bobe singalo keto akutika lakate tangu tukuti image wana ngana lubya solo memewa bon masolo na bisu eka ko bimisa ale ngalubi je suis le premier nègre à vous inviter okana nga wapi na kaina na Afrique noire yoko kana kuna te ndo pamba te balubaka binu batu mwindo bolala kana binu na de kolona nzete bozale na banda kote angai mutu andenge boyena kana kulala wapi
Ah, sa sainteté. Mbouta Moutou. Est-ce que yo yibinga nazar mundimi? Oh, il y a solo les chrétiens sur le même pied d'égalité que moi. Ah, nazar chrétien? Ngai na kupesa mwa matuna. Yo otambulisi bisu na mboka na ya kere. Okay kulakisa bisu esika oyo boyambaka Yesu. Tangu akimaki balinga kuboma yeko na mukili mabango. Akimaka wana Egypte. Ebubumbaki wapi? Oh, na sena kave. Na sena kave. Ye azali nani? O mwana nzambe. Ondimi yango nde ye penza mutasali bisu à son image et à sa ressemblance. Olali sena kave. Et bon, yo olala ndako ye luxe. Na ndako na ye 200 chambres. Ndako mutu moko lalaka. 200 chambres, je dis bien, 200. Tokotaki kuna na ye, na mwasi na ngai, na bato ebele tokendaki 7. Alobi, yezo boyambi na sena kave. Ye mutasalaka yo, yo nzame na yo, soko tata na yo aye kutala yo, okuche ye wapi. Ah, il faut na loka la chambre la plus luxueuse, na pesa na tata. Tata na yo, ya salaki tata na yo nzambe, oyambi na kave. Yangwana, soko ndimine ngani penezara mundimi, okoya kolala na dikolo na nzete, lokula ngai na lalaka. Ndio, kulubale kamandenga wanate, aloro ndimi tenga na za mundimi. Oh, zale mundimi, okoya. Ba discussion ye kamatene isika wana. Ayeko ndima. Kasi na kukanda kama ekonomi satu. Même 24 heures tant pis. L'essentiel okumaka oya kutala sika tukolala ka na dikolo na nzete. Pambate ya lubina bisu izali fote la bisu te ngai banda babuta ngai na komona ka muntu mwindo azali esclave awa na Egypte batunda batu mwindo kasi bango nyonso tu bazali ba esclave batu basumba bankoko na bisu basumba bango kasi yo nganga nzamba okoko bokisala batu wana te yo pe ko traiter bisu kaka lukula ba esclave yo nganga nzambe soko oyibinde ngai mpe nazali mundimi lukula yo okoya kutala ngai yangwana nde andimaki ezalaka discussion munene po atandima 6 jours kasi mokolo toyaki awa mino moko botandi mbula oyo ebetaki nayibite soko bozali se souvenir mokolo wana oyibi yango ebe ntango bakamata imperméable balatisa ye alobi te ye papa aza kupola mbola bongo nga na lata la mana ndenge nini tokenda kena kumuye ti kuna nanda kuna ye pele lande mena kenda kena Lubumbashi kuna nde tokenda kukuta na president pamba tema solo wana sina loba kende bango ba loba kende bisto kolala kan kola nzete tango tokomi kuna Lubumbashi ya president bizupia azala ka ilombe alobi bon asa sainteté oye boni mikolo miza koleka ndenge nini ndo mikolo nanga vraiment mutu atambulisi ngai na komiti na Guadeloupe tango yo ozalaki awa son eminence amemaki te na mboka na yo nakendaki mpe sika wana okundaki mama tosambelaki mpe mpona na ye papa na baninga tokumaki na Kisangani sikasika lelo toye kotala yo président alobi bon oyo ndako wana ya yo oyo ndako ya secrétaire na yo oyo si vila yo soto wana ye mutu azana ndako na ye kuna yalobi tokulala wate mais biso moya kulala sayo na likolo na nzete ezali te daye papa alobi donc papa pesaki ndo mais tosololaki alobaki na ngai yango alobi tokulala likolo na nzete te tala bandako batata na bamama muntu mwindo alongwa wapi est-ce que basava bakozalaka te etokobongisa ta elamba na ngai ifo mundele asalela ngai te nalati bashoseti ti na bakulu mokolo nini ngai nakobongisa elamba batata bamama bato bayini yo pamba te opesi mpo na yo valeur omimoni nde nga mpe nazali mutu sur le mien mpe d'égalité ke n'importe qui lelo tozali kokende c'est-à-dire bokanisa te nde enokamata avion lelo nakojunga na Kisasa natikali na bino mikolo mingi awa enalingi natikala lisusu mikolo mingi awa
ntina ezali. Bon, c'est quand je sais très bien que vous êtes des universitaires. Je ne sais pas si vous allez réellement supporter la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cette situation est laquelle? Quand vous allez à l'université et que vous allez vous trouver à côté de ceux qui ne sont pas kimbanguistes, et quand ils apprendront que vous êtes kimbanguiste, quelle sera leur réaction? Je crois que ça va peser. Mais je pense qu'ils vont se moquer de vous. C'est en connaissance de cause. Et moi, j'ai toujours partagé leur point de vue. Ça montre leur ignorance. Les jours qu'ils vous connaîtront, à partir de ce moment-là, ils vont vous respecter. À Kinshasa, quand on voit, par exemple, Maître Mbungu, c'est un membre du comité central, c'est un docteur en droit. Mais puisqu'il s'est fait kimbanguiste, on se moque de lui. On les trouve vraiment ridicules. Docteur Bazinga, qui a été ici secrétaire régional, un homme comme celui-là, vraiment se faire kimbanguiste, celui-là c'est un savant. Je pense qu'en Afrique centrale, ils sont que deux pour les maladies mentales. Ils ne sont que deux. Mais puisqu'il est connu kimbanguiste, on le trouve vraiment ridicule. Un homme comme celui-là, devenir kimbanguiste, c'est tellement humiliant. Et vous autres, en tant qu'intellectuels universitaires, dès que vous apprenez que voilà, vous, un homme, un intellectuel comme vous, devenir kimbanguiste, c'est ridicule. Hein? Et vous entendez ça, vous vous sentez déjà minimisé. Oh mon cher ami, vous avez trouvé votre voie. Je pense que vous vous êtes taillé la part de lion parce que vous avez fait le choix de devenir kimbanguiste. Restez-y. Il se moque de vous aujourd'hui, mais nous verrons ce qui va arriver. Le bon Dieu n'a jamais menti. Donc ne vous sentez pas abandonné. Le Seigneur est à côté de vous. Restez un fervent kimbanguiste. Tant bien même que vous soyez docteur en droit, docteur en philosophie et lettres, ou bien maître en philosophie, il ne faut pas vous en faire. Restez un kimbanguiste. Je pense que Mouta Bobé va vous présenter quelques films. Des gens qui sentent que réellement cette voie est entre vos mains. Donc, kimbanguiste universitaire, soyez fiers de l'être et restez-y. Ne changez pas votre opinion. Même ce que vous avez fait, vous avez fait. Pas de fait, vous avez fait. Na simana yango baza kutalaka bana moke kasina nwana o muyibi wana yeta mwana moke aju yango na nani tata na ye ou bien entourage na ye abo ye wana nani wana diangenda muyibi abususo c'est un grand franc-maçon babususo c'est un grand magicien mwana moke aju yango na nani na mokolo. Donc universitaire Kimbangis, restez-y et vraiment soyez fermes dans vos positions chrétiennes. C'est grâce à cette position chrétienne, vous deviendrez un peu plus tard, si aujourd'hui on se moque de vous, ce n'a rien. Soyez fiers.
parce que vous suivez la voie qui est légale. C'est notre voie, c'est celle-là. Nakolobaka muntu mwindo okokenda wapi? O charger la peau. Ou o charger la peau, o kamati biloko lati, o pakuli, kasi. Soko biloko ngo bisiliki okumi mwindo tu. Ezali boyote hein? Mingi na azalaki kumwona batu mususu na kisasa kitoko. Kasi akamati biloko wana pakuli. Biloko wana bisiliki. Ale, omone bandi kumwana kumi mwindo. Oyo mwindo azalaki na yango, oyo aboyaki, oyo eleki batiye. Ezaibo yote. Yango wana tikala na yo mama ndumba ube tata, tikala na yo muntu mwindo ndenge nzambe apesa kayo. Eza na yo fierté. Donc papa na mama nasi na lobi mingi penza. Muntu mwindu alungo wapi? Ba grand prophète de ekona na Petro wa liboso. Tanga sikawan. Ngamo na bit. Petro ya liboso mokabo ya mibale tokotanga yango mobimba nzela ya liboso pe. Libanga na bomo ipe libota na bule. Na bongo bobwaka mabe nyonso mpe mayele mabe nyonso na bokosi na bilulela na matongi nyonso lokola bana babotami bobele sasa ipi bakoyoka posa na mabele sembo na molimo ete po na yango bakola kina lobiko soko na solo bosili kosolola ete nkolo azali na boboto boyaka epai na ye libanga na bomoi liboyami na bato kasi liponami pe likumisami na nzambe bino pe lokola mabanga na bomoi botangama ndako na molimo bozala banganga na bule mpo na kotombola mbeka na molimo ekosepelisa nzambe mpe Yesu Kristo zambi ekomami kati na makomi ete tala nazali kotia nasiona libanga na moto na suka liponami likumisami mpe ye oyo akondima yango akokufa na soni soko mokete bongo lokumu na yango ezali po na bino bandimi nde po na bango bajangi kondima libanga liboyaki batongi esili kokomama moto na suka ezali pe libanga na libaku libanga monene na kotuta lokolo bango bakotutaka libaku awa ezangi bango kondima liloba baponami po na likambo yango nde bino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na bule bato baponami ete boyebisa malamu na oyo babyangi bino kobima na molili kokota na moi na ye na kokamwisa liboso bozalaki bato te nde sasa ipi bozali bato na nzambe bozwaki mawa te nde sasa ipi bozwi mawa bolandi bolandi ngo malamu okintina wana balingilaka bato balingaka yo te lelo yokomi mutu tata toluka esika wana na mokano manzambe bango balubi ete boluka liboso bokontina likolo maso makopesana na bino ndenge bino boluki liboso bokontina likolo yango wana nde mokili moyini bino batata na bamama tobanga te tokosala nini tokolonga tokosala nini tomoni mpasi 37 000 familles ekangama na ntina oyo lelo mutu nyonso to atala bakimbangiseko balati vert blanc biso moko ntina na yango tokoyibaka te ya solo tozali baponami pamba te mutu nyonso to mutu monene aya kota yo boye et surtout yo kofukama liboso na ngai c'est ridicule oh ya mais vous en avez limité c'est ridicule en quoi pesa na nonze mona bino anglais attention
Alpha und das Ende.
Anfang und das Ende. Aber bist du nicht glauben an die Angehender, Heiligen Geister, Heiligen Geister, wie der Anfang und das Ende. Namu tashwa kinzembo. Yo yakola ke alma mu koloni. Di mutabo ko mutwana. Di. Nza ko mutwana photo. Yeah, kotina ina class in anglais te mundengene ke ko woka banzembo ya anglais. Sabasalamaka bien avant Muntunde Sima. Ah. Ya maser, ya traduire visu nzembo wana. Mish Simon Kimbangu. Ngai Simo Kimbangu. Ish binisti. Nazalite. Ish binishi por prophète. Nazali mosakolite to prophète. Naimba kandenda. Mish Simon Kimbangu. Ish binisti. Prophet sondern Heiligen Geister. Ngai Simo Kimbangu nazali musakolite kasi nazalinde molimo musantu. Ich bin in dieser Welt zu die Leiden meiner Schöpfer. Nayaki omukili oyo natina na munyoko ya bapate na ngai. Volk Afrikas, Volk Afrikas, folget mir nach, denn das Gottesreich ist herbeigekommen. Mabota na Afrika, mabota na Afrika. Tikete bolanda ngai na tina ete bokonzi na likolo ebele mi pene pene. Volk Afrikas, Volk Afrikas, folget mir nach, denn das Gottesreich ist herbeigekommen. Bazongeli lisusu, mabota na Afrika, tikete bolanda ngai na tina ete bokonzi na likolo bobele mi pene pene. Aber wirst du nicht glauben an Kisolokele, Gott der Götter der Welt. Kasi, yo lingi kondimela Kisolokole te, ye wana nzambe na banzambe na mokili mobimba. Aber willst du nicht glauben an Dialungana, das ist wie Gottes Sohn. Kasi, yo lingi kondimela Dialungana te, ye wana lukula mwana ya nzambe. Aber willst du nicht glauben an Dialungana, das ist wie Gottes Sohn. Kasi, yo lingi kondimela Dialungana te,
ye wana lukula mwana ya nzambe, mwana nzambe. Nivelweisen Jesus Christus, König die heiligen Stadt ist, König, der die neue Jerusalem baut. Ye wana oya botamaki ndenge ya Yesu, ndenge Yesu abotamaka liboso. Nde ye wana azali kotonga mboka na sika. Yende wana azali kotonga Yerusalemu ya sika. Aber willst du nicht glauben an die angehende Heiligen Geiste, das Alpha und das Omega. Yo lingi kondimela diangenda te, papa limbisana la kisayo musapi. Diangenda ye oyo. Yo lingi kondimela yete, kasi ye wana mulimo musantu. Ye wana Alpha na Omega. Aber willst du nicht glauben an die angehende Heiligen Geiste, lässt Erze und der Letzte. Yo lingi kondimela diangenda te, ye wana molimo musantu, ye wana ya liboso, ye wana ya suka. Aber willst du nicht glauben an die angehende Heiligen? Aber willst du nicht glauben an die angehende Heiligen Geiste? Bazongeli lisusu, yo lingi kondimela diangenda te, ye wana molimo musantu. Bazako zongela kaka, ye wana molimo musantu. Stimme des Gottes, die Stimme des Gottes, wieder Anfang und das Ende. Lukula mungongo mwanzambe, oyo ya ebanderi, donc oyo ya liboso pe ya suka. Die Stimme des Gottes, die Stimme des Gottes, wieder Anfang und das Ende. Aber willst du nicht glauben an die angehende Heiligen Geiste, wieder Anfang und das Ende. Bazongeri kaka isika wana kwete tososola, ye wana molimo musantu lukula mungongo mwanzambe, ye wana ya liboso pe ya suka, ebanderi pe suka, Alpha pe Omega. na sengi peke na Korani na bino nzembo oyo Satana alubiete mpana ntangu yose tu Satana sali boyemba nzembo wana bino bokoyemba nzembo oyo boyemba kidiboso oyo Satana pe akamba ti decision. Totanzambe nazali na mingi ya kolobate yokidisanga iyo mokili se na mabemanga imaka ngaki mokili mobimba te. Maloba mangai Satana epai ya Tata Nzambe mpo ya bato baye.
tata nzambe nazali na mingi ya koloba te yokitisa ngai yo mokili se na mabemanga ngai makangaki mokili mobimba te tata nzambe nakoloba na ntina ya bato bayo bango bazali kolobaloba se na kombo yanga bazali na posa ya koboma satana ndakosaki nga bazali na posa ya koloka satana ndakosaki nga bazali na posa ya kobongola bato bakoma nyama satana ndakosaki nga tata nzambe nakoloba na ntina ya bato bayo bango bazali kolobaloba se na kombo yanga bazali na posa ya koloma satana ndakosaki nga bazali na posa ya koloka satana ndakosaki nga bazali na posa ya kobongola bato bakoma nyama satana ndakosaki nga nasi na monelo ngai ya ngai satana kwete bokosala bikobo satana ya monana te bozali kobuka lokuta satana ya monana te ekoma na mokolo mwango satana ndakosaki nga nasi na monelo ngai ya ngai satana kwete bokosala bikobo satana ya monana te bozali kobuka lokuta satana ya monana te ekoma na mokolo mwango satana ndakosaki nga satana mawai nga satana mawai nga satana mawai omiso matata nzambe nga satana mawai nga satana mawai nga satana mawai omiso matata nzambe nga satana mawai nga satana mawai nga satana mawai omiso matata nzambe nga satana mawai nga satana mawai nga satana mawai omiso matata nzambe mokolo nyonso tu soko ngai nalingi kosala lingumba na ngai papa simo kimbango alobi na ngai boye papa fumalongo alobi na ngai boye tokookaka toko tokookaka te eh bien wana nde eza na biso pasi lelo oyo okooka moto yonso tu akumema likabo sida alobi boye president alobi na yidi kama ndenge wana te kasi bamemi nkumu na ipamba te bayibi malamu ete mokonzi na mokili oyo nani ezali president donc lukuta wana satana moto akosi ngai satana yango wana satana sikasika alobi ngai boye nakumi na mawa bapapa ezali likambo moko monene ekasi pati toyiba ngo ntina vraiment ezali pasi ezali likambo moko monene soko ye satana bandi koregrete aregrete ndenge nini pamba te si toyibi malamu te mokonzi ya mabe nani satana ekasi kasika azali kusaplaindre décision allez mikolo mikuse aose bokasi banga satana bosilanye kasi yo fumalongo obatela bandimi baya ose kwete baoyo yangai satana nakokufa na bango elongo ose moto yagena baya
basi baebanga